présent abimisi téléphone azui afongoli batu ba ganga anya pesa mama na téléphone yoga se eleki batu taba moni so afongoli téléphone a pesa so alors net alors la semi tata bon maman présent alors le peli a pesa maman na cabine maman massage gelé. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site sa munene. BTV 3. Makambone ni mosila no. Bolobaki ni bemba kondo tseke banga raponani. C'est le seul moyen oyo les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la. Donc mamwa miezo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien oh atikali na kina zo défendre couleur yangade c'est moi. Babi lana mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie là mon boss ma pèse ma mot. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti te balandina biso ya BTV 3 info plus e bambote sika bozo mino bandaku eza bino ndeko na bino ya yana bino mama na bino lek na bino étoile botaka double mbonda na système ka les choix des artistes eza émission oyo to eli bino balandina biso ya BTV 3 bo bana ko découvrir mingi ezali ba artiste na bino comédien ezala musicien ezala peintre auto tangami artiste abanda ko kaka awa na émission kitoko les choix des artistes na kata les choix des artistes to mebi no artiste comédien moko on a minute oyep o sa succès na ndenge na ye to ko découvrir ye longo na ngai na bino wana zo senge pa ya papa Mardoché e bana ko fongola po artiste biso e bana ko monana bonjour puis ami bonjour 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 partout na balani nyasa alana scène oh comme na nini BTV 3 info plus balana scène BTV yana BTV 3 nyasa tu info plus la femme monte ma sound bambote na bino basaout na bino artiste na biso puis Carlos a PCP bino ba nyos obo sabola na BTV 3 puis Carlos outa wapi outa na groupe nini eloko nini epusa yo osala théâtre pe idole na théâtre zanan c'est dans na théâtre qui chopo et dans yo na bo et chopo ta partout dans le monde, partout, on m'a pour, non, y'en a pour Akhenaten Azaï, pour ne représentant, Puinde Aza représentant, il y a Pululu Akenda te kasi Azali tout le monde a caillé et pas ya puis au banda théâtre dans le groupe ni. Théâtre, il y a un concentré, dans le centre. Na concentré, na théâtre, na fomoto, na concentré. Na Congo central depuis abandaka théâtre na ekuna. Ce qu'on a minutes au puis on a groupe ni. Bah minutes on a tout venir. Et salut vient au présent. Salut na tout venir. Il y a minutes à tout venir mais tout venir zate tout venir ba longolo pour qui ma ba répétition au monde on a raté suite nous yezo ba té trop de nzondi trop de kobima bima succès commission minene na groupe te na sana na soma ba loma amana tola mutu bakaote so peli amana on sentir maman passa na banana. Donc, tout veut dire un coup, un maison mère à tout créer. Mais si on sent un point,
Ouais, tout venait, maison mère. Tout venait et maison mère. Puis nana mima na nzonzi. Yo moko, to zaki na mutu moko mta mima comme ça yo lolo oyo zali. Bah, on va comme un mutu moi. Merci bon. Parce que le temps on a un consentant. Tant so pour ayo kufa. Tant so pour kufi. Na boy, na vena mambo pe a leader na concentral a kadiko. Leader ma banda sodium ko le chapeau. Bisi osani. Nena ma tapu na verdrum. Tana mata batu bakamwa baganga. Ça bimeli la. No, na carne maman. Passe. Maman râle. Y'a bisi en place pour asala. Maman na tika yon. Son mouton a bimisai. Na mana nzonzi. Papa sa como. On le pourri. Tone chapeau. Tu t'es moukwata. Nani? Chéri, moukwata. Ah, moukwata mta mémoire na nzonzi. Comment? Yeah. La pêche un peu comme un pourri. Moukwata mta pesa comme un pourri. Yeah, na pem ta bimisa na mana nzonzi. Apanzana nzonzi. C'est quoi pour relation une aux on a famille Pululu, baboti à Pululu, na mosa Pululu Koko Bikotele, na bane Pululu. Est-ce que nous au joueur bon attends comme ça aux autres info que peut être Koko Bikotele a beaucoup la bana. Bon, ça même à mona partout. Parce que tamona na amke ndama suai. Ma personne ata bisui, apama ata pampes. Maswaro, ma komi kotele, ko chapeau, ma social, ma komi kotele. Na sana ba même moral, famille ma bima. Ta matala ai, ba muna so pour asai, pour kenate. Na suna maona na ona swa na ngolu na ai na obatu ba kamera ai pe ma pe ba ni ai ka pe ba continua Puis dans mon accueil opéré que na tombe ya Pululu na tombe Pululu kasi ta o ma desana na ta na mo le so mama o sani fala no sona tombe pa na so Pululu na sona na tele pe bonne frère na la c'est que pourri asali to ça na déjà avant kufa beaucoup t'en a naé c'est même scène sama tu appelles ça comment pour du bakoro ba c'est on ba utan production maman na ngola ba songa pesa songa Mam, epela. Mam, prenez émotion pour. Mam, quelqu'un nomme à personne. Mam, nous on a commencé à entendre. Pour toi, on a un sol. À personne, maman, comme il y a pour du corps on s'entend. Mais à cette époque, non, ma belle français. Tu comprends quand tu as un artiste comme ma belle amie, oh, tout n'a ça, oh, ma sœur, non. on sait que nous avons bétain. C'est la même chose, vérité. Non, ma belle français, il y a un moment dans l'homme. C'est le bas français, mais le bel français, Toyoka, na balance, na biso habitif, trop bayoka, le poteau, le bas. Moi, j'ai un peu pourri. Un but ici. Un but ici, il fait le théâtre. Oui. Au tennis, au motorano. Non, tu as le temps. Motorano, au théâtre. Beaucoup c'est que nous battons que chola non chola tout le monde français qui toque au bongo. Naswa diplôme. Naswa diplôme. Naswa 16% des états. Mais aux 8 ans. Ah, c'est n'a pas eu le poudre. On pèse un maman n'a tout fait. Papa ta bête d'assaut. 15 love, il t'a pas ta bête d'assaut. Quand même il y a pas bon.
16% 8 et puis 16% 8 c'est pas les chèques qui pénèrent. Ah, ai, muita boa. Ah, muito mal. Yenga. Na sorte. Na mael, na beta. Ba desse. Na acha call. Na sua auto. Forma na missa auto. Allez, va sua. C'est ça l'artiste. Puis Carlos, c'est avantage ni nous avons un théâtre, avantage nous anini, n'a pas désavantage nous anini na mon nabino ya théâtre. Avantage. Avantage na yo na théâtre, et anini pena désavantage nous anini. Avantage na na ma relation, na semaine bana mo semaine na facilité. Il y a un long moment et où tu peux Norvège, tu peux tout quelque part dans ça dans ma maman il y a bien mieux. Ma maman il gagne à caisse moi l'éléphant à soigner t'as à soigner dans avantage t'as n'attends moi na maman Bama taka twani yamo obeata puis yana moi 20 ans 10 ans et souvent ma désavantage il y a des avantages. Eh, on a des avantages. On a des avantages, il y a des avantages. Tout na désavantage sur un théâtre na bino salaka. Kasi avantage wana. Wana lobi des avantages, ba désavantage pesa, désavantage ande til kambo kuta na ngom musuta mususu ba kuta na théâtre na mon na bino ava aleka, ta musu ba lekisi no na batwa na mpako ya bakulutu. Mususu mona ba obo ya ye na nzunzi ba jouer na été, ba otena ba casting te, ta musu asufa, ta musu akoma olelo oye azali on des ba désavantage. Suko pona yo Carlos puis désavantage no ezanini na mon na bino a. Avantage mso ya baisa. Oma so pour. Aida amuta ina succès. Aida na succès. Si o tanwiye alongwe na recarner maman permutation incarnation. Dans ba avantage na so. Ba Simon 9 2 7 8 na atangrata et grand rappeur. Tamamwe asura. Dans ba avantage na Tana mon na mon le king partage l'artiste international assurai ba avantage na ya wana ba désavantage on lomi kanema tu ba chola puis agizeng puis agizeng na panate asa na agizeng agizeng to amutu normal nzamba sala agizeng te Namba to bamona honnête ngana mtamalonga te mena mtamalonga wane bat o maloma bilomela na mena théâtre boza mtamalonga te bat na mena théâtre balobara na ko za mtamalonga te osaki zengi wanga za ba désavantage na yo bo baloba no za mtamalonga te pourquoi ngana mane pana na ka boy na ka mo so te na tamo puis essaye attends non ça et ça ne passe et puis ça non le mais ça m'a avantage ende pesa ko ba désavantage pour bino pe na monde de théâtre bo le qui c'est le qui ma casse na monde na bino théâtre bino mo ba comédien beaucoup bo manaka bino moko bino ba comédien beaucoup bana mibali bo comme le quoi bana basi beaucoup zwana ka moko na bino comédien na bino moko ba publier ozo ba publier comédien bino mo mbali ba publier na réseaux sociaux yo kutumtakane se sambwa na réseaux sociaux siko pona yo Carlos pour que musana bino musamo ya malamu te moki ngana si ça muntu te ya batu malinga ke muta pela ya batu peso ma frère na batu o mai si c'est tango ya o mai neti ape mo comme ça on va premier puis ayima soso o mai kala elle ana kala mais na gas maman na si c'est maman batu ba mona ba porta muzam
Olani. Na rotema ma kisi. Ma kisi. Et ça n'a pas tout non. Sans kisi ou kisi. Sans a fainéant. Ya voilà. Fainéant. Kisi so luki kisi so za fainéant. Fainéant. Ya na masa na ite. Na so lui mama kisi. Ah, ya pasha na tinga mo. Na ni lote. Elo nchame. Nchame na ni boso. O prophète David Kabuya au Canada. Après un mon prophète connaît Paul Dominique ni loba. Après un dans Krishna et Ransambe ikolo. Krishna yo ezaka nzambe na likolo puis parmi ba film oyo otourni ezaba gag ezaba film ni pena oyo marqué yo oyo lelo e commission puis oyo lelo ezali yebani sur pa bato na ebele bana libanda mboka. Ma film ta gag ezala ba film ezaba gag nini batolo baba gag nini oyo e marka yo vraiment oyo monika lelo nga na zabu za grâce ya gag wana oyo bimiso ba relation ebele na libanda mboka ba yeba yo puis na gag nini ba gag bossa sala et puis ayebana mon et donc moni bama beta mo ya sino na mukwata bona mukwata ya ne fulani ya mi baele auto beta appel 200 na linde presa et sombe linde somme na sana bui auto beta appel 200 ya salari batman ma bui papa na oh alors ça salari toujours vide là ayuna ya Charlie vide le mon président la personne ba mbote sika ezali motema ya Justine Matador ba mbote mama Sosan ta mona yembo na mona ba mama niesi mama Amida niesi maloba en Norvège aba tina iPhone so na batena fina neni oza maboko fi wasala on a fina quoi bien te fina bien te bon puis relation nous avons na bande ko na ba comédien ça non ça bien na ba linga so linga na ça no bien so ba linga no ate e mafu oh munaka mutu na mutu na linga bino tu bane konai ba yena ngai ba papa nai surtout na ba papa na linga bino. L'artiste puis Carlos oui c'est bah talai c'est kita abiso ezo kitaye puis to comme na rubrique na biso ya vrai ou faux so sani so sana linga rubrique na c'est ya oui ou non té ou bien au kimalam puis rubrique na biso ya vrai ou faux puis aza marié père des enfants puis ça a marié puis aza marié père des enfants non si oza papa bana te na papa bana libota ne na femme mariée femme nini na mobali na femme célibataire na femme célibataire oza moi mobali oza célibataire homme célibataire na homme célibataire na so mutanyine aline so mutalinga do basi myoso botala so balinga onzima no ba esa balina na zengi ba sepela na ite se na mite ali oyo aza posa Carlos puis aza na wana aza dispo akopesa numéro na ye obenge bolinga na bino na ye Carlos puis na biloko nini olinga kolia mingi nami Sama mi olia makoso
na ma makoso na mbanga ma yango lingolia mi ma oze koloni ngai na mtabanundu za mutabandulu mumbala musuku papa ba na papa ma na popo kabaka mais ça na con centaine ma belle pas Simon imam Koli puis akoli na Congo central balandi na biso ya BTV3 to comme déjà na suka émission na biso puis kala soko ko pesa numéro na pa basi o ba olanda yo basi ba kolanda kala wana po ba luka yo ba benga bo bolinga ndeni so pesa numéro te pesa le mo basi wana ba luka yo bolinga na bango et puis na mabanga na yo o yo zana yango o pesi kambala mokwa na numéro ya téléphone na yo bon na o alina abai on met le contact et si c'est ça ah moi le contact c'est si c'est ça loba lingala porte balinga français mais français bato ba na posa na ai ko ba apui numéro na ai plus 243 code mort hein oui monsieur plus 243 85 94 55 778 plus 243 85 94 55 778 ça fait un mot pour à personne aussi na badani asi na batu balana manager molécule Ange Bureau Altes manager du Pomate Bureau Cordo Cento Suami ya Rich Bilengi Bureau Tana mona Parti Kisombe mwana matadi ya tongo Bureau wana saba bureau Mina Safira Moka na sanda motema nana ameki ai tozo biso mbale buto me kwa zate me ai na me ko point ngam na bengi so une émission vraiment dans les choix des artistes bonne que me ko point te ça merci na danser tana tali kongo mabima na linga bino Honorable Tony Gonda Maki Santu Asimwela na lelo Bitunga Matadi okay na leli Tana tali Bisukan Monza Dubai na lela mina maasi na tala mama Asura bana Mama asura bana Maman, Olive Leme, ma sociale, ma Denise, ok, y'a pas ça, Fatou Bata, papa social, alors Kanti, Oumena, on a pris. Jaisi Manala, Jakisi Manala, Mona Bosse Manala, Papa Social, King's Lover, Nitoya Pato Bedasu, Tapui, na passion morte. Et Sili, puis après, c'est le bambou. Merci. Maman, Etienne, tout venait. Na lihamina aka bana mitema mama biwa na pesa na ba secrétaire ba chef je sais bon puis à lobby alingi bino mingi bana tout vend de mobimba puis apesi bino bambote belé Janelle vite dans lui vite Janelle vite Poto ba se aye poto ba se côté poto kutu ba se pela na yo puis to ko kabwa na bongo te za artiste to ko loko mo ningisa biso ya mbonga pena pesa mabanga na baiba
kobebisa boye te omoi loko osekisa biso toseka na panza mino nange ebima tous les 32 da bato bakomona bamona yango. Bon, merci beaucoup. Na baona sabalani. Oyebi na minute koyana na yamo. Tana lobby. Mkonza moka umela. Sike umela ne maasi. Elona kuta na mabota. Koyana na yamo na komi na wapangaba. Embouteillage. Surtout na embouteillage nini? Embouteillage nini? Cortège. Na santé ambulance. Et ben non les gars. Ah, la table, la monnaie ça me laisse combien. Ah, bah moi les qui, mon temps présent scène et roux. Ouah, et les qui. Sur place la télé cabine moi téléphonique. Et ça qui en a. Cabine téléphonique. Oh bah ça, téléphone peine. Na peine mais il y a maman mkono avant kiwana avant metabo na minute tena bora misbo bato ni siko tabu mais ça passe na tema muteka bo ni mwana bato bala nela sabo fati beta ata anata pesa so bato banobe so pesa tega mkonzi pesa moi misbo amoni mama ya mkono na cabine téléphone pesa atemi akiti abani soya kota cabine siko batwani oga pesa abimisi téléphone azi afongoni batu baganga anya pesa mama na téléphone yoga se eleleki Bantu, taba moni so, a fond le téléphone, a pesa so. Allons à net, allons à semi. Tata bon maman, présent, allons le pili, a pesa maman, na cabine. Maman, massage gelé, na plus rapide. A que matani bana, a ça. Merci. Boende zalaka, merci vraiment artiste na sepeli. Oyo zala mbala liboso pete mbala pasuka te bono le kaka ernyo sawa. Non, c'est ça na on chama pesa ni. Na le ya so poani. On le ka ernyo so so pe nzambe asuki na bokasite ya papa Mardoché. Mkote. Mardoché. Ya gata esa. Madame kasi na bokasita pa Mardoché soto bando sala bagag okozanga te na bagag na biso ya BTV3 Info Plus wana na profiter na pesa ba remerciement ba mbote belé pa ba nyonso oyo bazwi temps na bango ya kolanda biso na émission kitoko ya le choix des artistes on sait pas ba nyonso bo s'abonner bo partager surtout ba commentaire et ça ka Barbara commenter la ça ka force ya émission na biso ya lelo wana profiter na pesa ba mbote na mingi pa ya Chili Ambrosio na pesi mbote pa ya BM l'artiste ma copine privée na pesi ba mbote siko zwami mbote pa ya Claudia Changu ma copine de dedans na pesi mbote na pa ya Tabita Changu mama sociale papa Dido Lumbe Selemane mandefu ya Pembe Sandra Oloki na pesi ba mbote siko zali na pesi mbote pa ya Mary Love ma copine chérie mbote na na pesi pa ya Gravina Mawela papine Kina maman chérie Sidonie Ngulu mon papa Justin Chaumba na pesi mbote na famille Chaumba Mobimba la joie Chaumba na pesi bino ba mbote Prince Vangu famille Bikotele je souhaite bonne journée famille Bikotele puis a souhaité bino ba journée et l'âme na bino na pesi mbote na ngai pa ya Chadra Mombamba Chadrak Mombamba Chadrak Chaumba mais Chaba Mombamba na pesi ba mbote pa mon papa spirituel apôtre Gilles Mawana bana nyo sur la charité pesi bino ba mbote ceux qui nzambe na biso asungi to kuta numéro ezo ya mbala sima bye bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambo nini mosila no bolobaki libemba kondo Tshisekedi bangaka mpona nini c'est le seul moyen oyo
les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela Matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa mizo kobaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien au atikali na kina zo défendre couleur yangade c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver. Chaîne moi bien bachira qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mambote. On a BTV 3 bana poto bana partout. Polinga bongo ti